Fidèle Movi na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Ba fidèle na ba fidèle nyonso. Fidèle Story yango yo bozota latte. Bozota latte. Avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste, cinéaste, le grand manager, la star du moment, Toye Lisusu. Na deuxième partie, na troisième partie suite à F1, ya film na biso pouvoir ya bakoko. Toye na troisième partie ya film oyo elelisi ba maman, film oyo elelisi ba papa, film oyo esungi ba africain. Pona koyeba kozonga na origine ya doctrine na bango. Bato belé babengi ngai bakomeli nga balobi président fidèle du film oyo ezongisi conscience ya ba africain belé. Merci na ba ebanso tout bolandaki première partie. Merci Nabaeba Sobolanda qui deuxième partie Nawabino le président fidèle du Motonzambe Namemeli Bino troisième partie à film Oyo le pouvoir film Oyo ya mwana mobali Oyo kombo na ye etieteka kombo na ye pe lisusu Gédéon awatanganga asa toujours kobetela Gédéon masolo passé ya famille alobi après avoir koko nabino wana akufaka bapesaka lisusu koko mosusu donc eza descendance ndeko na ngai toyeka koreveille africain moko africaine moko ke doctrine etikalaka kaka doctrine mutu akosa yo te mutu abungisa yo doctrine na yo te ozali moto moyindo yeba eke bakoko baexistaka fidèle story tozali wana mpona bato nyonso fidèle story tozali wana mpona mindele mpona bato moyindo me lelo tomemeli bino film oyo esungi ba homme noir ebele bato ya tata onda ebele babengaki ngai bato ya Boudia Congo ya Nemwana Nsemi l'empereur babengaki ngai bato ebele bambanza ebele bambanza ya ndenge na ndenge oyo eza na ville ya Kinshasa bamama babengaki bambuta babengaki mpona kofélicité film oyo tolakisi bino ndenge pouvoir ya bokoko ebandaka pe ndenge descendance na yango ekitaki lelo oyo descendance ya pouvoir ya bokoko ekomi kolanda Gédéon oyo bolandaki mpe boza toujours kolanda awa tozali toujours na kati ya révélation ya tanganga aza ko révéler Gédéon ndenge nini bokitani ebandaka ndenge nini alliance ebandaka ndenge nini protection ebandaka tobandaki na koko oyo abandaka pouvoir tozwi ya mibale tozwi ya misato oyo bozomona sikoyo ezali papa ya Gédéon ye nde akitanaki nini esalaki eke papa ya Gédéon pouvoir na ye ebotolama akoma paralysé bolanda film oyo na bokebi nyonso awa tanganga aza kobetela Gédéon mwana oyo bakoko baza kobimela na ba vision na bandoto baza koyebisa ye ke azali mwana ya pouvoir ya bakoko azali mwana ya bakoko aza na pouvoir ya bakoko na kati na ye esengeli asalela yango esengeli a protéger mboka na ye mwana oyo amonaki pasi eleki mama na ye bafrapaki ye epai ya bakoko akomi akopola mwana souffrance elekaki kolela alukaki lisungi azwaki te akendaki koconsulte tanganga oyo aza bokilo na ye tanganga ye yo
alobi papa na yo akomaki maladi mais akoki kokufa te soki amoni yo te yango ayaki kofrape ye fidèle story bafrapaki papa esengeli na yo ozwa pouvoir oyo tata na yo akoki kokomisa yango na suka te bane ebele elekaki papa na yo akometaki erreur ya grave yango babotolaki ye bokonzi yango esengeli yo kende ozwa relève na buzoba oyo papa na yo asalaki milimo ekondanaki ye Gédéon yo papa naza confusion pona nini papa na nga avivaki na mama na nga te pona nini bakabwanaki bakabwana na village papa na yo azalaki moto bolingo abande kobima na bana baso soki ya mboka wana soki ya lingi asalaki pouvoir na ye tango akutaki na mama na yo mama nazalaki orpheline amuma nasi nayebi soki naza bolingo na yo te zala mosika na ngai bazobeta lisolo ya papa Gédéon bebe oza mwasi ya kitoko ya mboka oyo nalingi yo nabala yo yebi mwekaseke na moni te ngai naza na miso ya komona te keyo bimaka na babasoso kati ya mboka oyo naza na miso ya komona te yo bimaka na basi nyonso ya mboka oyo naboyi yo nalingi na nga te naboyi na ngai yo oza mobali oza na basi ebele tika vi na nga pardon nalingi te nakolinga yo te o naza chrétien na yo za moto bakisi pardon tanga ngazobeta masolo esika nini papa ya Gédéon azingaka mama ya Gédéon amoyaka mais papa Gédéon lokola za na pouvoir ya bakoko abandai kozwa basi nyonso tu na se ya pouvoir abandai komanipule basi mais papa Gédéon abosani eke tango kokolo na bango akendaka kozwa pouvoir bapesaka basacrifice ya bana basi misato la reine ya mai ayebisaka alobi bokoki jamais na mboka wana koviole basi ni komanipule basi mais papa ya Gédéon asalelaka yango akomaka koviole basi kozwa basi par force après avoir consenti mama ya Gédéon yeyo akomaka na zemi conscience ezongaka eko découvrir que mobali oyo atienga zemi na lingaki na bolingo te mais envoûtaki nga spirituellement esalaka mama ya Gédéon pasi na motema mama ya Gédéon akoka kosupporte te kovanda na mboka wana azwaka bisaka na ye azwaka na zemi na ye nde akendaka na mboka oyo Gédéon azali tala pasi oyo papa ya Gédéon apesaka mama ya Gédéon bandeko na ngai eza na bato mosusu oyo basalelaka pouvoir na bango to pe basalela ba pouvoir na bango oyo bakoko bapesa bango na ndenge ya mabe ye azalaki na ye chef coutumier aye na Kinshasa akomi roi aye na Kinshasa akomi mfumu aye na Kinshasa bani kobikola bato na sima ya kobikolaka bato akomi kolalaka kobimaka na bana baso bakoya koluka lobiko epai na ye ebele ya ba faux prophète ba faux banganga ba faux bato yo baza kosala bokoko na ndenge ya mabe filme oyo ete ya bino bayeba surtout bozwi pouvoir ya bakoko mpe bozali koutilize yango na ndenge ya mabe fidèle story toza wana mpo na bino filme oyo epesa conseil na bafumu filme oyo epesa conseil na bakaka nyonso bamama prophétesse baprêtre baarchevêque bayeba surtout bosalelaka spiritualité ntanganga azobeta lisolo yango nde esalemaka en tout cas epesaka grand reine ya mai kanda nde ayaka sikoyo kofrape papa na yo après des années filme oyo esunga baafricain
film oyo esunga yo moto so pouvoir ngana linga basi na pouvoir ngana za kisa mbongo ngana za kisa makasi na betaka ba kao na sala kaboye ngai nde bakoko pe balingaka te ko salela kisi na bango amuma na buzoba yo bebisi mibeko na sali nini reine ya pe mibeko nini na bebisi tala esika etumbu yaka yo saleli pouvoir na yo pona ko détruire jeune fille kolinga basi ozwi basi nyonso to ya mboka oyo bimi na bango inconsciemment oviole bango obosani eke pouvoir ya bakoko toyokanaka eke bokoviole basi te na mboka oyo bokoyokola basi te yo kokufa okotambolaka te tala esika lie ya papa ya Gédéon ekatanaka tala esika papa ya Gédéon abebisaka yazwaka pouvoir oesengelaki abatela mboka azwaka pouvoir oesengelaki abatela peuple yakomaki koutilize yango mpona koliaka bana basi ya mboka mpona konuire peuple ndeko na ngai député ndeko na ngai soda ndeko na ngai oza na pouvoir ozali nzambe apesi yo esika wana mpo ke osunga peuple yo okomi kotrakase peuple yango nde esalamaki yango nde esalaki eke tata na yo moya lisusu akontinue na pouvoir eza te sikoyo trône etikali vide lokola trône etikali vide yo sikoyo esengeli okende ozwa place ya tata na yo yango banzambe baza koya epa na yo parce que trône eza vide histoire oyo eza pasi esengeli okende vraiment na mboka na yo ozwa pouvoir après kozwa yo pouvoir papa na yo akokomona ye papa na yo nano akufa te ye akokufaka mokolo yo kokende na mboka wana yango nde ezali na loi ya bakoko soki yo moni papa na yo ye pa moni yo kosimba yo eza bamoko transmission ya transmettre yo pouvoir kende kobanga te kende nzambe na ngai yo ngai yo papa nakokende nalobi esengeli okende yo kende kaka kuta na papa na yo aza na bomoi akufa te aza nde frappe na mabe oyo asalaki na mboka yango moya bokonzi na ye avance ezalaki te filme oyo eza kitoko bafide bien na bafide bien nyonso filme oyo eza goût tolanda filme oyo na bokebi nyonso avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Dimotonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment Gédéon akomaka kozonga akutaka mama alali nini ekomeli mama Gédéon mutu ya pasi akola na pasi azo vivre na pasi mama mama nazongi o mama nazongi o mama ozoloba te mpona nini mama kwa na yo yango yo odepose yango apo na nini osimbaka yango na loboko mama lamuka mama nanga mama lamuka mama lamuka mama kwana oyo yango yo mama nanga esalaka pasi filme oyo esali pasi na motema filme oyo elelisi mwana moko ya mwasi na ndako filme oyo elelisi mwana moko ya mobali elelisi papa moko garçon oyo fils unique ya mama na ye après avoir korate na liwa mama oyo atikaki lokola consolation
mama yeyo apoli mama yeyo akufi général atikali ye moko tata te tata pe kuna azali à l'agonie soki amoni tata akufi awa pe mama akufi via Gédéon peut-être yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oza kotraverse bamoment très dur peut-être lokola Gédéon tika eke nzambe ya le prophète Dieudonné Mungu nzambe ya miel alanda yo apambola yo abatela yo Gédéon yeyo aye pata nganga mai ya kokita na miso naza prêt na ke na mboka wana tika milimo ya batata na yo bagide yo okende okokisa posa na bango mpe ekokisama oui kende na kimia icheteka merci icheteka azwaka décision akende na mboka ya tata na ye akuta na tata na ye azwa pouvoir oyo bakoko baza kozangisa ye kimia tolanda filme oyo nini ekokomela icheteka est-ce que icheteka akozwa pouvoir après avoir icheteka akozwa pouvoir nini ekokomela icheteka filme oyo eza filme moko gu Fidèle d'Imove Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. C'était quand tozali na village Umudim, village ya Iteteka, Iteteka comité à comité. Tolobi Fidèle d'Imove Production pour na kokoma kosala kobongisa entreprise na yo salela entreprise na yo spot publicitaire ya qualité sala live sala publicité ya malamu elongo na Fidèle d'Imove Production to sala kaba spot publicitaire ya qualité marketing ya ba entreprise to sala ka visibilité ya ba société benga biso to ko sala yo promotion ya qualité Fidèle d'Imove Production to za pe to ko zala toujours wana imbattable itete kaboye malamu itete ka moni papa. Bonjour papa, na sepeli comment na yo za na bomoi. Yaka ovanda pembeni na ngai. Yaka vanda pembeni na ngai na peso pouvoir. Yaka pusana fanda. Oui papa. Pona nino zolo baneti mutu mwa linga kufa te. Nazo kufa te. Nayebi ke yo nde okozwa oyo eza kati na ngai. Nayebi ke ngai nasi nakomi na suka ya mission na ngai yo il faut continuer. Papa nabondeli yo. Pardon vraiment pardon. Ata soki nakozwa bokonzi mais yo kokufa nanu te. Naza na ona posta na ona vandi na yo te. Mama kuna akufi. Yo pe suso kufa. Oyo bakoko baloba ekotika la bongo yaka ozwa bokonzi papa simbanga simbanga kaka papa Iteteka yeyo ekokisami ndenge bakoko balobaki ke papa oyo avant kufa il faut Iteteka aya Iteteka simba ye Iteteka za transmis na pouvoir kaka ndenge bakoko balobaka kaka pe ndenge salami automatiquement Iteteka
yeyo a rencontré papa enfin mwana o ba finga ki mwana ya makango amoni papa na ye mais ya pasi na maweza ke itete ka amoni papa mais en réjouir te a sepeli te a sekite na papa mbala moko papa akufi itete ka douleur sur douleur Zamba sunga yo Zamba sala grâce Zamba sala en sorte que yozala itete ka ya famille na yo te pardon nzela o itete ka lekeli ndeko na ngai nzamba épargne yo itete ka fils unique ya mama na ye itete ka atikali jamais kozwa esengo aniokwami na village ba insultation kofingama kotiolama itete ka a fait du compte maman akufi tikali bongo te papa pe akufi elingi koloba eke itete ka tikali orphelin de douleur itete ka yeyo na mboka ya tata na ye pasi eleki pasi emati itete ka akanisi mama tolanda filme oyo na bokebi nyonso komeka te kosalela kibokoko kibokoko eza mabe kibokoko eza souffrance mama nini yango ozoloba makambo ya kibokoko okokomprendre te nayebi oyo ozali un jour ekokomela yo makambo nazoloba nayebi tradition eza mabe tradition eza na kiméchanceté na kati mama tradition ngo lobalanga tradition tango kokola okokomprendre itete akanisaka makambo mama alobelaka ye ke ata soki akomi mokolo asalela tradition te tradition eza mabe balwa eza makasi tradition ezali eloko oyo soki oza makasi te okokoka kosupporte yango te milimo baza na baprincipe milimo balingaka buzoba te milimo baza na baordre baza na baordonnance oyo bango bapesaka soki olingi otambola na bango mais ebele na kati ya Kinshasa na Congo bazwa pouvoir ya bakoko bakoma kosakanela yango ongai boye ongando ya baboye ongande roi ongande fumu ongande boye roi ya basakata ya bateke ya banani tika eke bakoko bakutana na bino bolanda filme oyo peut-être mfumu moko oyo déjà si abunga nzela azonga na nzela kibokoko eza facile te ndeko na ngai mpona koaccéder na yango jusqu'au bout tomonaka etete ka azwi mbeli bandeko na ngai tolanda filme oyo etete ka akosala nini likanisi nini oyo etete ka atie na mutu eske etete ka oyo nazokanisa eza oyo okosala bandeko na ngai soki oyo ngai nazokanisa to mpe oyo ozokanisa eza eke oyo etete ka akosala nakanisa kaka etete ka akomiboma etete ka ye azwi mbeli alendi buzoba mama akei na je m'en fous nakoki jamais kosalela région na bino ya buzoba ya bokoko ya kindoki nakosalelaka yango te naboyi nandimi nakufa nakoki jamais kosalela kibokoko boza na mawa te boza na pitié te yango nandimi na miboma ngai moko boluka moto mosungai te tension etc amitubaka mbeli bafidedien na bafidedien tolanda filme oyo eske etc akokufa to akokufa te yo etc osali bongo mpona nini papa mpona nini
pona nini yo mibomi yo zali nano na to ya komiboma te yo esengeli okende osala mission topesi yo ekosala mabongo yo zali na mosala ya kosala esengeli okokisa mission tokoki jamais kotika yo rejoindre biso na mboka ya mawa soki nano yo kokisi mission te sikoyo bimisa eloko wana yo tie mpe zonga na bomoi toza na yo mpe tokoya kozwa yo soki ntango ekoki kende pesa kimia na libota kende pesa kimia kende sikoyo ke yo zali oyo esengeli mpe otoponaki kende tika kolela nyonso ekomeli yo biso nde topermettre yango toboyaki mama na yo amema yo na ville nexino te olingaki obosana coutume na biso yango tobomaki moto wana oyaki kozwa yo mama na yo alingaki atelemela bakoko yango batindelaki maladi mpe yango tobomi ye mpo yo sala na kimia aboyaki kosala ekopesa yo mayele mpe kolakisa yo nzela ya ndako ya mboka ya tata na yo biso tokei bakoko ya eteteka bango baye koyebisa eteteka oyo biso nyonso toyoki eteteka magre ya mitsubi me balobi komitsuba na ye ekochange eloko te il faut accomplir mission oyo bakoko bapesi ye fidèle d'histoire yango yo bafidedia na bafidediane nyonso bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager et la star du moment enfin etc yeyo azur relève oyo bakoko balobaki etc yeyo akokisi mokano ya bakoko etc yeyo akomi kotambola le même eloko oyo koko na bango askenda kosenga epai ya reine ya mai mpona koprotéger famille bakoko basalelaki lelo etc yeyo azali kotambola toujours ndeko na ngai malgré toza kosambela me tobosana te tradition ezalaka coutume existaka ebele bakosa biso bayebisa biso coutume eza bondoki bayebisa biso coutume tradition eza mabe lelo oyo tokota na kati ya libunga nzoka makasa oyo ozomona yango kaka mindele bautilisaka mpona kosala bachloroquine banovargine baaspirine babaloli yango baye kotekela yo banzete oyo oza komona oyo bakoko bakoki kopesa yo mayele pour ke osalela obikisa bandeko na yo yo mona yango na pamba olandi ya mindele filme oyo ete ya fidediane moko filme oyo ete ya bafidedian fidèle d'histoire tozali wana mpona bato nyonso enfin bakoko bakokisi posa na bango epai ya eteteka yeyo akomi kosala protection ya mboka na ye ndenge bakoko balobaki pe etikali bongo ebele bakima baloi batradiction ya bakoko na bango aya na Kinshasa yango makambo ezosimbaka te okende église ya bima mabe okende église ya prophète boye mabe okota na église ya prophète Nehema mabe okende na église ya Dieu créateur mabe okoma kuna na liloba na Nzambe mabe okende boye na CFC mabe Nzamba zoya nola yo te parce que obosana tradition
tozongela bokoko, tozongela tradition, tradition etikali tradition, eteka yeyo na douleur, eteka yeyo film oyo ete ya bakongolais bakongolaise nyonso, film oyo ete ya ba-africain nyonso eteka pasi na motema mbeli ezaka toujours na libumu me akokufaka te jusqu'à ce que akosala contour ya mboka, jusqu'à ce que akoétablir moto mosusu lokola descendant. Donc il faut eteka abota mwana ya eteka abotama ne eteka akufi akokufaka jamais soki mwana na ye abotami te. Ngai film oyo epesi nga posa ya kozonga mboka nakende kotala cimetière ya bakoko na ngai. Film oyo epesi ngai posa nakende na fefo ya village na biso, nayeba origine ya bakoko na ngai, nayeba peut-être papa na nga pa abuka mibeko yango toza ko souffrir, nayeba peut-être bakoko ya bakoko lo babukaka mibeko, ndeko na ngai soki opportunité epesa melio ya kolanda film oyo mekana no kosola na papa, soki papa aza lo sola na ye, soki poza na okazo ya kozala na koko tuna ye origine na bino, balwa ya bamboka na bino ya bakoko na bino eza nini, eteteka yeyo na mboka na ye akoma mokonzi, eteteka kokufa te jusqu'à ce que eteteka kobota mwana, mwana wana efazala mwana ya mobali, tala histoire ya vie ya moto ndenge aza kobeta yango na nzela ya film, tala histoire ya mboka ndenge baza kolobela yango na nzela ya film. Bafumu nyonso boza kolanda film oyo ozali moto bakoko batikela pouvoir, ba maman mbikudi, ba grand bakaka, ba grand maître, ba sa majesté nyonso tout bolanda film oyo eteteka yeyo azoya eteteka après avoir kozwa bokonzi kozala couronné azongi lisusu na mboka oyo ye anyokwamaki, mboka mama na ye akufaka, mboka atika mwasi na ye na zemi, tolanda film oyo na bokebi nyonso. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout, ba fidèdien na ba fidèdien nyonso, Fidèle Story yango yo bozota la te, bozota la te. Avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle du Motonzame, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment, film Oyo, Ezaki Toko, ba fidèdien, na ba fidèdien nyonso, film Oyo Ezagu, ba africain. Na télébiso film oyo et réveiller conscience na biso, na télébiso film oyo etalisa biso que tradition eza tradition, bokoko eza bokoko, pouvoir ya bokoko ezalaka, eteteka yeyo azongi na mboka oyo anyokwamaki, oyo baboma mama na ye na mboka oyo bafinga ye, nini eteteka ye kosala awa na village oyo. Est-ce que eteteka ye koyeba soki mwana ye abotama po ye pe atika descendance, po ye pe akende a rejoindre ba centre na ye. Merci. Film oyo ete andeko na nga moko ya mwasi, ete andeko na nga moko ya mobali, Fidèle Story toza peto kozala toujours wana pona komemela kabino ba film éducatif, film oyo kopesa leçon, film oyo kozongisa biso na nzela, film oyo kolakisa biso nzela ya Nzambe, film oyo kozongisa biso na conscience ya kosala makambo esengeli pe oyo elongo bani. Merci eteteka yeyo
aye na kisomo Naleli. Merci na ingénieur Arnaud de Boutela ya Miel Télévision, mon ingénieur privé mutunanga ya kati Arnaud ingénieur Arnaud de Boutela Misapi Nzambe na Miel Télévision toza pe tokozala toujours wana bonanda fidèle story chaque jour na 15h na Miel Télévision bolanda fidèle story chaque jour na 21h toujours na Miel Télévision faire ba fidélien na ba fidélien nenyoso fidèle story yango yo bozota lato bozota latte etete kaye yo azongeli kotala chéri na ye etete kaye yo aye kotala amour na ye après avoir kozala couronné après avoir kokende kozwa pouvoir ya bakoko etete kaye yo etete ka akomi roboto nini eteteka yeyo eteteka akomi roboto nini merci na ba fidélien nyonso tu ya ngaba merci na ba fidélien moi si eteteka eteteka yo azongi eteteka papa nazongi nasali oyo bakoko balobaki na ye epai na yo oloba maloba mpe na ye kotala mwana ngai soki abotami oza na mwana ye oui papa naza na zemi nalingaka ye malédiction ekoki mpe kokoma bénédiction adolescent bolingo na ngai nakozonga ntango mwana ngai akobotama zela bolingo na ngai nakobotela yo mwana mobali bolingo na biso ekokufaka te elongo tokobokola mwana na biso mpe tokolakisa ye tradition ya bokoko na biso esengeli to respecte yango mpe tosalela yango banzambe batikali banzambe eteteka yeyo ayaka kosala visite epai ya mwasi na ye ayeba c'est vrai soki zemi ezali mpo bakoko balobaki avant ya kufa rejoindre bango il faut abota mwana wana nde akosala relève merci na bafidélien ça m'offre l'heure quelques mois plus tard ça m'offre l'heure quelques mois plus tard moi si eteka yeyo zemi ekolaka zemi ekozanga 9 mois te zemi asonge Zambe o Zambe nani o nini yango pam nini yaka malembe yaka sava Zambe o Zambe simba malembe o toke malembe o mokongo simba kodoyo nalibumu na makolo loboko tomba kingo simba na kingo lipeka basi azemi bakoboma yo basi azemi
Ayeko bota. Akoko misoki zengi. Eh, maman Serfi. Je salue nos revinzumba, maman la Serfi. Makambo na mona ngona 3 heures. Ah. Donc abimi na esengo nini? E salami mona mobali. Oh. Bakoko bozwa lokumu. Bakoko bozwa lokumu. Enfin, mwana eteteka abotami. Mwana ya eteteka abotami. Village Omudime, mboka ya eteteka. Eteteka yeyo. Na mboka na ye aza juste kozela mwana abota mapo ya rejoindre bakoko. Eteteka yeyo aza toujours kobatela mboka. Eteteka mwana mobali oyo sali mokonzi nena sola na yo problème nini yebisa ngai mwana mwasi na yo aboti mwana mobali eteteka bandaki kosela mwana abotama po mwana asala relève na ye. Merci beaucoup. Na sepeli vraiment. Yebisa bango na zoya komona mwana. Merci na Kinshasa. Merci na Brazzaville. Eteteka yeyo. Mwana botami. Eteteka Michel komi kokoma na suka. Merci banzambe. Ekokisami. Merci na Kinshasa. Merci na Brazzaville. Merci na Baebanso bozali kolanda biso. Eteteka yeyo. Aye kotala mwana. Pour présenter mwana epai ya bakoko. Film oyo. Esepeli si ba africain nyonso. Film oyo esepeli si ba mfumu ebele babengi ngai. Bambanza ebele babengi ngai. Mfumu toto papa ya molimo papa ya badouar abengaki ngai mpona kofelicite filme oyo mwana ya eteteka yeyo eteteka tomboli mwana apesi bango alobi kado na bino yango oyo moto akosala relève na ngai yeyo filme oyo eza kitoko eteteka yeyo. Après avoir coupé sa mwana epai ya bakoko eteteka akomaka mukolo makasi esilaka ye. Oh mbote mokonzi na ngai. Mbote mwasi. Est-ce que okopesa nga mai na mela? Eteteka yeyo. Ba fidèle tolanda filme oyo loko moko ebombami elinga salama kozapete nini ekosalama eteteka yeyo après avoir kosenga mwana mwasi mai eteteka douleur emataka eteteka nini pardon eteteka toza na posa na yo eteteka yeyo nini ekosalama bafidèle pardon bosambela mpona eteteka eteteka akoyaka mwana mwasi bima na mai sala noki yaka na mai eteteka azokende yaka na mai eteteka nini yango esalemeli eteteka mwana mwasi ayaka na mai eteteka Kao eteteka eteteka yeyo mission accomplie bakoko bayebisaka ye soki mwana abotami tokoya kozwa yo moya okufa nano boye eza te po eteteka mitubaka mbeli bakoko balobi yar later année plus tard les années plus tard mwana ya eteteka yeyo akoli mwana ya eteteka pe akoti kaka na meme lignée bandeko na ngai
bakoko ya bakoko ya bakokolo ya eteteka baleka na ligne ya vision oyo. Papa eteteka leka na ligne ya vision oyo. Eteteka peye yo kuna koti na ligne ya vision oyo. Mwana ya eteteka o eteteka bota yeyo akoma prêtre akoma pasteur. Malgré akoma prêtre akoma pasteur, mais aye kaka na même vision oyo. Nini yango lisusu ekosalemela mwana ya eteteka. Est-ce que mwana ya eteteka pe akokota na vision ya tata na ye eteteka aza makila makasi même taille, même corps, même santé na mwana ye. Bandeko toye kote ya biso na film oyo toye baye ke tradition ezalaka, bokoko ezalaka, ebele ya bafricain babosa na tradition, ebele ya bafricain babosa na bokoko na bango. Yango bavi na biso ya bafricain komaka kindoki kimotema mabe vie ezosimba te. Wadolo Averlodo Okembili Okomene Okembili 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 Mona eteka yeyo même vision. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là, reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo elingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production elingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebende na bino matanga na bino elingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolo de la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso toko lobela yango pe toko sala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour na ba spot publicité et ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle le DG, le PDG, le grand homme d'État,
Béa Bopesa Biso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle de mon production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook, Fidèle Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, Fidèle Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok, Fidèle Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de la promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez une maison, vous avez une entreprise, vous avez une société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux alliés, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, maison à Kabelo Nayo, pharmacie Nayo, boutique Nayo, Olingi, boulangerie Nayo, Balobela Yango, contactez Fidèle Mauve Production. Fidèle Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimbuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Même vision, oyo eteteka azuaka abandaka komona même pe vision yango yo mona eteteka azui pe aza komona. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle nyonso. Fidèle story yango yo toza pe tokozala toujours film oyo eteteka pouvoir ya bakoko etei ba africain ebele ndeko na ngai tala famille na bino makambo ezosimba te tala libota na bino mabala makambo ba voyage mbongo eza koya te mpo na nini kende consulter bakoko pouvoir traditionnel eza bondoki te ebele bakosa biso awa merci